Back to sound, d'accord. Hey! Assigne ma belle! Skeleton make-up! Ouais, ça va! Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Vraiment, on a besoin de soutien dans Bango. Soutien à karaté financièrement. Donc, on a besoin de l'idée dans Bango et Sungabiso. Que nous avons besoin de boire pour ça, et que ça la malamu. Nous avons besoin de boire pour ça la bien. Nous avons vraiment peine à besoin d'ango. Tu attends que bien abisso karaké. On a besoin de boire ça, on a besoin de ça bien. Tu sais pas tout le monde a quand le quoi toi na maman. Nazo malabiso boire ça, besoin de ça boire. Parce que on est bateau balabake balingara maman. Bola qui s'abisso. Parce qu'il y a des gens oyo babanda ko balabake balingara maman. Mais maman zate tout le monde qui balingara maman te. Parce qu'elle était vivante. Ouais. Et en réalité, même dans la famille, tant que parents bazali bolungo ezala kaninge mususu na famille. Est-ce que question na mususu na posé par rapport à l'acteur, est-ce que vous continuer à recruter to bokoki na nombre au besoin dango? Non, to kokite to recruter kaka. OK. Toujours recruter kaka. Donc mutu azana posa à intégrer groupe. Alors ben abiso na plus 143 82 82 031 97. Donc so ben abiso na numéro ana donc kozala biso facilement. Est-ce que l'organisation oyo bozana eloko moko spécial bobomba ki pour l'organisation oyo to boyeka ko commémorer mémoire à maman? Bon to yeso ba permettre biso to samwe eloko moko to sala. D'accord. Oui. Parce que biso ezana makila comme maman l'accepte ça to préparer te so to bito kota kato beta oui. Oh, acteur azalaka bongo, chanteur azalaka bongo. En tout cas, toi azala natala na nzoto azala raté que à côté répétition. Quand on dit d'improviser, elle est en train d'improviser. Question na mususu nazala ki nango ya ko tuna bino sikoyo bisika obozo répéter. Ezali bisika ozo futa te espace pesa kilo. Non, tozo futa. Ozo futa. Oui. Tozo futa chaque mois to futa. La fidèle internaute n'a biso qui va faire l'orpheline n'a biso pardon maza au futa. Maintenant nyonso na kata musolo ça demande de l'argent. De l'argent. Ça demande leur sponsoring. Oui. Ndenge on a kepe mususu pa okoya. Nous avons besoin de sponsor local la bino, un sponsor de chaîne nyonso au Holanda biso. Nous avons toujours CPA, nous avons commémoré date maman chaque pourquoi maman Jackie a marqué l'histoire parmi les femmes qui a fait que mes comédies à Congo aient évolué. Maman Chako a joué, maman Chako la groupe Salongo. Oui. Maman Chako la papa sans souci. En tout cas, ce qu'on tali incarnation, bah toi on a mis balai, ça qui ce qu'on tali en rôle na bango mi balai, les autres incarner bah rôle na bango, ça qui vraiment bien. Na bah film mon déjà ça déjà en coulisses, pour déjà au bandit. Oui, tu as déjà na film na biso moko to to bongi sengo déjà karaté, on a vu bon mon karaté peut-être dans une semaine. La chaîne on peut volume kolobate, volume la surprise ton ndengeni. Oui, eza surprise. Na kisha sa ba chaîne leke belé na RDC. O comment na biso kaka. O biso ba yibi mbunda bake nango. Esike kendaka boyo kaka ke mbunda na ba memi yango boy. Po esike ko beta, batino so bata balala ki ba olamuka. Ba na mamat. Oui. Oui. Dans le quoi to ba na mama esika eloko a chaque ezali boyoka. Bonde beta surtout ya batete là bobi nde beta raz OK tamuta obengo ta biso ke zakuna yo moko yo kaso siko na kati ba acteur o bozana na bango bozana chef de discipline oui bozana chef de discipline Wivin Belou aza disciplinaire est-ce que vous travaillez ndenge na Wivin Belou par rapport à Koko Bakendaki est-ce que vous avez moi ba guerre d'esprit to ba mususu ezokota bon ba guerre d'esprit zate po biso na bango to alikamute biso so to abana mère comprendre bango ne bakei moni eloko nyonso ezaka so boyokani te ata na libala okobala boyso boyokani te bokabwani na ndako kutu so okoli bayebisi yo oumeli talanga banda théâtre na so bala président nga secret banda bisa mugondo so okoli kende ozolanda abanda yebisa kende pourquoi parce que ça kolaki kende na okendo luka ba voisin moyen bango pe lokwa bamonaki ke bakende na bango c'est que yango na lobi ba biso bazalinga mama de son vivant tant ya zate to mona ni ba balinga mama ba balinga mama te siko wapi biso to beta to abana mama mais événement ngo pe to mona bango te bazate na yebite so bo mona ba totala na émission ngo ndenge yesi to mona bala mama mususa mama Chako ba koya c'est ça le problème taka ndenge lisolo beti olobi ke souvent ça que na kati ya groupe théâtral parce que ça du domaine question qu'on a posé parce que ça kati ya monde wana ce qui moi na alongwa ko bisi déjà âge moko ça kana ngo problème te et c'est problème pourquoi parce que nga na yepa na la singa musala ce qui na sina koli bana musuba oyanga pe fona kende
mais ekobotaka polémique quoi. Ebotaka problème pour toza mitema mabe. Tolingi kotika bana ba évoluer. Oui. Parce que mutu soka sa koli na ye. Tika ke na évoluer na ye. Okange pourquoi? Parce que tant ya kei misusu ya. Biso pe batoke na ndenga mabe. So lingo ke desenga papa na oto mama na onzela. Mama ya koli na moni na ko kozanda kuna ngama ko pona bana kofuta. Mama kotika yo ke na ndenge moko ya pete ya malamu. Mwana bonga zaka na lipamboli. Mais oui, c'est que nous kotika na groupe ma présidente pour ceux qui na kati ya bango. Moko abimi akei mais akene va kene pour elle ka bien ça ba problème te face nga onzela. Pourquoi pas? Na kutu nanu te mais biso tozana eza eloko bon bako senga kaka eza problème te ke no mama moni ngandi na zabo namoni oui namoni na kokende nanga aza libre to kangele mutema pourquoi ye moko amona ke akoki po kende kufingisa biso te o comprendre on etinga boy na lobarango esika na sona okende na ofingisa chaque côté parce que okoki oui na koki na nute mais naza déjà na mwa ba makambu o na omona ke na olanda mama na ofingisa mama te ndinga moyen ya possibilité to ya talent bato nyonso basala ba groupe na ba joueur to joueur ndenge moko te moto kaza talent na ye moto mtala ndenge na ye parce que question nanga moto sangina tuna parce que pour nani les ala kaka soki mwana longwe souvent bana o bazaka ben polinde bazaka problème c'est ça mwana na oloba reconnaissance bazaka problème pour soki olongo okei reconnaître siko utiti ke wana nde mama na ngai ozomona pa biso tolobaka mama loba nini ngela uta pas sans souci na biso tozoka bako pas sans souci parce que toboya ngo pourquoi. D'accord. Le maman chaque kufaka nouvelle on est comme la koloma tu ozalaka wapi on a kake grâce kake donc na yebite na loba ndenge nini jour à souka na kutana maman c'était le dimanche. Tozalaki na tournage mercredi, tournage il a fait un film na biso. To kana bi na ngai manabise maman nana film mo boya batu mo babenga inga mais ba bi na ngai faut yo jouer. Na benga yo to kende jouer. Tournage yango eza le 10. Abi na nga OK. 10 yango to benga nga bi maman alobi na nga ozana ba problème na ndaku na yo. Il faut aussi c'est ba problème wana po o jouer. Au tourner. Oui. Abi il faut aussi c'est pas problème aux angles ndaku na yo pour ça la tournage wana ngabi mama ils appellent da bien merci to ko benga na mercredi vendredi benga na tonga aux après maman na OK musala parce que nga za fonctionnaire ya pas musala na fonctionnaire oui nazo ke musala lobi nga ya ko ke tika na tournage à la duchesse tournage à suka mama sala ya la duchesse ngabi mama na OK ne musabi yaka na mona yo na ye apesinga montre na bomba ngo yango lati na bomba rango abina ngana la kaki na bombe lo montre na biloko ya bridge za ndeko ne wakufa na poto c'est que yo mozayi mona mama cha abina la kaki o montre na yo yango yo nga lobi OK merci mama to sali ndeni abinga na kena nga tournage ngabinga na zongi ndako tokutana ngabi OK na kei dimanche na tonga penga yo to okani nde nini ozawa pinga mama na ana ndakabi ngakutu na uchi église leo na sambeli ngama opana sembe na okota wenze pe na olamba ngamoko ngabi OK ngana na ba parcours na 1 2 3 abi na 1 2 3 nini kuna ngabi mama na osa cop mo na ya abi ayela ngabi na ngayo sombe nga Beaufort ngabi na zoya na ye les après-midi nango na kuti auti wenze akiti biloko alamba ngabi ngana umi na ngata letiko Beaufort no na okende to solika likolo na baluki na kenga bilobi na répétition faut to bano répéter lundi na komi na répétition lundi ngo pe mama ye na été mabe aye mabe aye te na obenga mama oyamba te na obenga mama oyamba te mabe yambi téléphone alors que mama zo ka bien te ngabi OK biso to répéter na retour na oya wana esali ke babengi nga na fondation to kanisa na ngamo boy kuna nande ko na nga within les disciplinaires toke kuna to vani to solo bo mutu mo penga alors que rosa piango babenga mama chef kwa sali crise na bengi oui mabea na bengi sko mabea oze na okaplose mangabi okaplenga ndenge nini na otuna ne mama otuna za ba pa na okaplose ma tokati na bengi su within babenga mama kuna azapi ona na nini na HG OK to pemana within na tokende kuna babo tokota o bakota na tongo na 5 heures na la muka 5 heures na ye o bakota 5 te bakota 11
nzoka tinga na ye na ntongo mama sakufi mais namoni mpe moto azalaki te balobi mpe te nabi oke na oya na 11h nazongi na ndako nabandi kolamba lokola ezalaki anniversaire ya mwana nga mo boye nasombi biloko nabandi kolamba ntango na olamba boye lokaka mama Marie Hélène abengi ngai allo Pierre bonjour ngai bonjour mami naki sikoyo tantine mama Karine pala tantine biso de tantine aba pesa nga so na ye allo Pierre ngabi tantine ozapi ngabi naza ndako mama zandeni ngabi no mbasaki crise à l'hôpital mais na uti kuna na koti te na koti na ozonga sima ba comprendre que na habite que maman akufi ba kati téléphone camarade na mon Jeanne ya oza jouera pas à V12 allo Pierre boni bien makambi na yo kanga boyoki nini akati ya comprendre que na yo kiti na yebite wivi na yeko benga ngai allo Pierre était présent jipe masamba allo Pierre ozap ngami na ndako makambi na yo kanga bi papa yoki nini akati téléphone d'abord c'est pas okatela nga téléphone on va comprendre que yo yebelo na yeko benga papa mobali ya mama allo papa bonjour papa makambi na yo ka mama sali nini ote en tout cas ngapi na laki na hôpital te na zana musala siko na ozonga ngabi koma nanu na obenga na ye basoni neza kuna ponga na kindaki babona kota wivi na yeko benga nga tant ka wivi na benga kier mama là où il vit la dernière cœur maman donc bité na oka lokwa balongoli nga partir ndambu na nge nzoto elongwe natemi lokwa kizengi. Comprenez l'émotion des mamans, la bise au cœur. Pour elle, maman, je sais que c'était sa maman. Maintenant, ça fait 2 ans, mais mon thème, on est à la passe. Akokate. Bana na bana otia machine na bilamba na machine pona sokola. Na bisi collègue na moto na bi patience. Mama kufi. Na bilamba na lata kisota nga jour wana. Nzimate kezangai. Li papa na lata na habité so ya voisine na nga so pe ya nani na habité na lokoti kaka na bandi ko bima. Bana bandi mama okende makolo. Nazi moto na komiti na Victoire tokute na Wivine. Tozai na moto ta na komika na HJ na moni mama ni na mama Chantal. Ta ka mama ni moni ngabi quel mama na yo. Kaneti. Na koya na prince so be tout ngala kende directement na mama. Wivine azui vertige ko kata ngikuta ke katsa boulevard balanzi bakangi donc si le long a le quoi parce que moi je suis orpheline de père et de mère. Non, mais ça fait 2 heures maman ça m'appelle ça dur. Chako tamu subo lingo na pesa chako na pesa ngo mama na ngate. Na benga chako mama na ngabo tanga na tikala ko benge mama tete akufa. Mais na bana benga toujours Jackie mama. So na problème na ndako na ngana libala na ngai. Zaki Jackie na bana ya oloba. Abenda mobile toi il mono attention azo kita soka kiti sous tension yo donc mais chez ses enfants c'est vraiment sa fille moi nazala un enfant biologique mais moi na okuta ne libana azala moi na paix à moto avec de voir cœur avec les larmes aux yeux ça me fait très mal au cœur ça veut dire que pour elle elle a perdu encore sa maman aujourd'hui malgré toujours mémoire à maman Chako maman cœur. Non, moi, leur accolobate, ça m'a consolé comme il parce que ça fait 2 ans que les latis ce qui est autant dans mes camotako bandé. Question n'a pas monsieur les ali, betelanga il film nini o e marka yo o sala maman na yo. Oza continuer coller là. Film nini o marka ki yo. Ils ont 2 films. Ils ont 2 films. Ezali petela musapina mon chauffeur. Mon chauffeur histoire non ezaki négeni. Mon chauffeur ezaki film moko onga moko na komaki. Ezaki écriture na yo moko. Oui. Garçon donc moi si moko boye azaki na mobali na ye bazaki na baone lo côté babala na kisika camarade ya mobali abise ke na zelo musala kwa chauffeur akepa mama Chako azaki boss pesi musala na musala wana akomi ko sala ole asala ka musala ya kendere ko sala ayeko
tombé amoureuse ya fille moko boya balabala kaka. Fille wana azaki na mibali ne ya bato ya moto. Nde salaki ke bata moto bandi ko filer chauffeur wana. Baye ko boma chauffeur. O azaki chauffeur mama Chako. OK. Moi si ya chauffeur akomi ko luka mobali na ye pa mama Chako, moi sone zaki ngai. Nzoka moi si oyo abomisi mobali chauffeur. Azali demi-sœur ya moi si ya chauffeur. Donc baza papa moko, mais maman moko te. Donc maman ya fille wana nda sala ke maman ya moi si ya chauffeur akufa. OK. Donc mon kiloko ezaka muke nde na suka ya koyebana ke baza ouais. En tout cas, Christian avec Christian c'est vraiment fort. Ouais. Je crois que si tu as un bon coach, moi là à la coach, mais il a quand même baraqué. Moi là zaka flèche à madaka le couleur à parents. Bala nabiso no sur internet nabiso ba oyo ba moni biso par hasard s'abonner, liker, partager vidéo. Tous on a besoin de sponsor. On a bana orpheline au maman Chako Atiki. Numéro contact est en bas des écrans. Sauf que Monique reçoit numéro et maman la bisote. Quand vous appelez dans notre chaîne, vous recevez information. Il y a un groupe maman Chako Bisika Repetaka et on va vous amener là-bas pour la base. On a besoin de soutien, on a besoin de matériel, on a besoin d'acteurs. D'acteurs, on va jouer. On doit veiller maman Chako Atiki bana. On a besoin d'incarner rôle dans la casa zoto. Goya boya pour instruire, goya pour faire la casa pour le contenu. Merci de m'aimer. C'est la tête de make-up. Ouais, ça va.